Chilombo yemoko nanu ndinga zawana. Chilombo yemoko nde azana za Rwanda. Ngo bombarder siko. Lelo province akatanga moko wana a eu 12 postes à ministère. 12. Province akatanga pamba. Oye kozwa Kabila yemoko. Aye kozwa 9 ministères, ça déjà 21. Ya kozwa babemba, ya kozwa ba Franck Diongo, ya kozwa ba Pusi Mabilu, ya kozwa ba Twana Nyonso. Yemoko Chilombo 4 postes à ministère. Oyebi tango ndeko Kabila akei kosala likita na bango ya bandoki na ndeko Chilombo. Et Monique est révisé. Kabila linga tina bato na ba côté nyonso. Po akende koyeba qu'est-ce qui se passe. L'arrivée de Katumbi à l'Union Salité, c'était l'émission de Kabila. Sengo tondinga omotema pona yebi bozali ebele liboso ya ba poste téléviseur na bino pona kolanda émission Tolobela Mboka Congo na yango bandeko balandi émission Tolobela Mboka Congo na pesi bilo mbote sika nyonso ezwami bino betika ete kimi nzombe tata ingela o mabota mabino. Merci encore une fois babonné na biso vraiment ndenge boza ko s'abonner massivement et merci na bino pe bato bozali ko tala ba émission bozali ko partager bozali tellement belé tozali peza ko zo ba appel na bilo bipai na bipai bandeko nzambe pe alikakala ko pambola bilo pambate boyebi émission tokosilisa te na kotangaka bakombo ya bato pambate esalaka pe mwa pasi kasi na mokolo mwa lelo bandeko na ngai nakei kokundola lisusu ba vérité oyo mwana mboka coordonnateur oyo asala chipoi ya président Liberté Fayulu Badidi na bozongi na ye ba oyo babunda ke tumba bongo na masina mwana mboka penza tozali na ye elongo wana accord junior ngalinga ko benga ebongo pambate accord la kapaya makamalamu petango asimbaka koloba la base biloso bo sepelaka alors bande ko balandi boza la penza branché na maito ko sola lelo parce que ezali ba vérité oyo nanu boyoka te pambate na pemisaki epo boluki makambo ebele na lingaki lelo tozonga lisusu po panza lisusu tokozwaka kaka ndambo mbote mwana mboka mbote mwana bonne santé muke na ngolo nzambe malheureusement kozanga mais tozaka kanzamba ko batela vraiment esengo ezali malgré kozanga mais nzambe azali ko batela kasi boni mikolo mibalo elekaki na koluka yo penza balobo ozaki komona na te nini molekaki mekana ko yebisa peuple congolais po bayeba mikolo mibale milekaki na mona kite parce que makambo yo moko yebi makambo to akosala ennemi azanga ka toujours te ndeko Chilombo na batu na ye oyebi kaka toujours ke bazaka na recherche na ngai alors tango na mona ki non ya ça ne va pas yango na bindana ki muke po na tika mwa espace wana ba mona ngati mais tango na mona ki non moi qui m'a écouté yango epesa ki nga su tango po na zonga su na terrain mais mona mboka ya mboto ko tapela makambo na biso za ko mona teke ko kima ko zonga eza ko sala ope moi passe pamba te esika yango pe oyo zali déjà bato bayebi o mo teke sengeli ko senza moi esika mais oyaka na moi lolenge boko we poso ki pe bazio lelo boye to ko perdre pe ba initiative ebele oza ko mona teke sengeli penza moi organisation moko pe ya malamu le kala ko sala ma on dirait moi organisation so sala ma penza te organisation mwana mboka ya ko sala mate pourquoi ngai na sala kate oyebi yango alors makoki ya ko permettre ngate pona déplacer na kine ko se loger place moko bon lokola eza bongo moyen na kanga musumu te maizalité yango na vandi kaka atamo boy na komi pe na suka na ko tala bino soki na bakoboma baboma na bango parce que choix ezali souté na ko vanda ka bisika na vanda ka wana soki baye basali nyoso esengeli mais to akobunda ka combat to akolemba te bandeko balandi vraiment ezali pasi pe mawanga la lingaka to sunga bandeko la biso ba ko sala mosala malamu pona bango vraiment na kokanga monoko te lobana yeba yango te mais soko beli mamo se ayo ki yango ko bela bandeko langa tuka mikolo meleki mibale ngana epeto baneka na samba ikosololaka pamba te azalaki te na banda pe la antenne ata bomona ki moi mikolo wala vraiment azalaki te pona nini ndeko na ba vérité obilo bo sepela katanga lekine mission na mona ka ba commentaire boza ko benganga bandeko nanga kaka bino bosunga kangai mama Celestine yo lembaka te mama ya bana mama Mpumba Elizabeth lembaka te bandeko nanga o to sunga laka États-Unis d'Amérique médaille ko ya te soki bosungi ndeko la biso azwa mo esike ko za malamu pamba te loko tubika na boya kanye
ba beta kabiso ba bomaka biso parce que nous sommes faibles et le binde romoko ngo bilo ba bomaka bilo ka bilo bomaka te bazo bomaka biso te pour l'année tout ça na bilo côté auto tambola ngo soki bango ba ye bazo ya prep soki ka ba Tokyo wala ndeko langa ba beti yo mo bord ba bwaki yo po ba ko se sula posa okanga biso te po ba biso ba kangi biso to ko belela ba beti yo bord ba bwaki yo après 2 jours de quoi que alors bango boye to lingi to perdre bango te ba to imiter ba malam auto zakala bilo longo na bike boko benganga pe akotika numéro na ye en tout cas ce bosende to salaka e ko sala malam pamba te lisungi nde yango ezape ko sunga biso poto telema nde to so telema boye bande ko ngana bombaka te sa yango to ko kima mingi pe ba ko kende bupanza baninga pona so ko ba telise loboko atali ke na ko bundele kolo mais kolo ko song sangé le côté na ko koma mobange da sa dina ken bo kan sa te ke batuno so ba ko na bangambo wana baza inconscient te ba vérité muso to yebaka pona bande ko na biso bakena na ngambo lelo ko mema bangoni ezali kozanga tango motakeli akeli atali po akomona te ba ko lukisa yeba kamebele abitikala za pembela bango mena yibaka mwa maloba la yebisa bande ko na kula ko to ekopela po to yebaka makamsundeli na bango mais azakuna neti professeur moko alobaki la zala kabila mais na lingi bakambo ya kabila zo sala te mais na zakuna kaka osula ndeloko nazana ye mais la lingi makambo zo sala te ça veut dire azana ye pona ka tukubianza mais na motema azala ba congolais OK to lingi to zala fermé fidèle na combat pamba te soki ole biloko ndoki olinga te okosala la service yango junior akoboya mona mboka to betelo le solo ya le 27 si je me trompe pas pembeli awa balobi président Eli akati riba akati singala kanda makasi alobi cette fois-ci tozo kene kaka na place oyo tomelaka mbondo ndeye akoloba eza ndegeni matondo mwana mboka président Eli azana rencontre eza confirmé le 27 parce que mikolo mileki na sala kinaye na tunaki ye pona likambo itali rencontre le 27 alobaki na ngai yebisa population nyonso mokolo mwa le 27 biso to akokata riba na oyo tomelaki mbondo na ba oyo ba koteka mboka na yango mokolo ya samedi mokonzi ya mboka akopesa biso mot d'ordre ya kotelemela mai nyonso ndeko Chilombo akosala et puis nous sommes sûrs que non tokosala jusqu'à ce que tokwesa ndeko Chilombo eloko ya kotambola a ezali nini Chilombo a corrompre déjà bato na kati ya seni or kati na mokonzi ya mboka Martin Fayulu Madidi Aigle supérieur alobaki na biso a proposé ki bango déjà organisation ya loi portant ya seni alobaki na bango to vanda biso banso mutu na mutu apesa likanisi pour que toke na mapona mimalamu wana ezalo sous forme ya négociation otokoboya bon ndeko Martin Fayulu Madidi mokozi na ngai bravo bisika bokola na ngai ye asala ka négociation te mama na nga mokolo moko na vanda na ye aloba na ngai soki nazala kabino mbele déjà boteka mboka parce que bambongo yako ya ebele ba millions de dollars o ba ko proposer nga pona lâcher combat ya peuple na la mbongo mena ko boyango alors ye alingi na ba élection ezako ya moyibi ezala souté ali na posa token élection moko ezala paisible peuple ye moko a voté nani o ya lingi pour que buzoba onyonso ezala lisusu te kasi ba oyo baza na kati esika wana yo yebi bango ke non baza batu moko baza miyibi bango balingaka toujours koyiba ba négociation pour que non ba dondwa ka peuple nyoka maka si comme kumu ya mboka Martin Fayulu bongo alingaka te yango asenga ki na bango biso banso to ali ba congolais ceux qui vraiment toza na posa toza na souci ekolo na biso esengeli mutu na mutu apesa makanisi pour que tokeni mapona mi malamu peuple congolais ayeba ko se retrouver na kati ya mboka na ye mais ezala ki ya négociation te parce que ye vraiment ti mokolo yeso akoya soki asali négociation lobaki mboka kufi mokonzi ya mboka ata mokolo moko te akotikala kosala négociation yende a proposer bango déjà bayeba wana ke non oyo bako préparer wana ekosimba te na sima ya rencontre na ye na ba universitaire mokonzi tango apesi maloba wana na monaki ndeko Chilombo ako utiliser ndeko Nkodia Mboso azumbongo akutanaki na ba confession religieuse pour corrompre bango mais ozoki na ngalo lombango ya ngala ngina tuna yo pe misalo mama loba ala pamba te tozokoma na ngokasi ko to anticiper le ko sali bongo mais na sima likambo wana bato bayike babenga bima mose ya boni bino sikoyo ba pele ko yebele pola ba yebi ke tozali na ye eza en direct bande kolanga en tout cas peza bolimbisa biso toza ko le kan direct na ye tozali ko sala yango
po ete tokozala na ye mokolo mosusu po bino bobenga lelo ezali kaka po bolanda ye mpenza nayebi ete bolila posa na ye kasi ya makasi ezali oseya alobi bosunga po ete bobatelaka ye po alobaka ndenge azoloba boye mwana mboka balobi ete ndenge outi koloba sikoyo epesaka lokoso je présente mes excuses ambongo basango nyonso na bato mosusu Félix apesi bango mbongo mais les mêmes basango wana bango ne bato basikola sima ya Martin Fayulu Madidi po asala makambo ya samedi boko mona te kezali jemoko na kati o peuple bangi eza eloko ni glissement yango la te bandi. Oui, merci beaucoup. Sembo lango sikoyo ezali boyi outi koloba awa ke non ezala tata moko aloba ke nazana sima Kabila mais nakolinga makamba Kabila te. Oui, c'est ça. Basango wana misusu ba oyo bana lokoso mbongo basali misusu oyo batikali na vérité ya combat balipe. Alors tango ndeko Tshilombo apesi mboso kudia kwanga mbongo po akende kokutana na bayi catholique na bayi religieuse plutôt en général tchabango to bakendaki ezana basango moko na kotanga bakombo te batelemelaki likambo wana o babimisi en police. Oui, ezana basango batelemelaki likambo wana balobaki makambo wana kosimba te. Nous allons appliquer les idées du président élu Martin Fayulu pour ne pas avoir encore la tricherie dans notre pays. Et loko wana epesi bes nangamo innocalité. Yango moni epesi mbutu mbutu. Minito na koloba Natacha Kankonde, Jean-Marc Kabund, basengi démission yande komboso kudia kwamba. Boso dia pamba. Balobi azai compétent, mission ba kopesa ya kosimba te. Esengeli a démissionné baluka mutu mususu. Ba député ya FCC balobi biso batotelemela ka Jean Mabundu po alungwa. Lokola ndeko Natacha Kankonde na Jean-Marc Kabund basengi ndeko boso a démissionné esengeli Jean Mabundu alungwa wana. Oko mona keno nyoso wana ekopesa nini désordre. Jean Mabunda zanga wana. Jean Mabunda ba sengi ye na ba député ya azonga nesika na ye. Oh. Alors avant et après. Après démission ya Mboso. Mutu akozonga wana ekozala ancienne présidente. Ancienne présidente c'est Jean Mabunda. Alors oui ezabongo alors yango nde débat eza wana. Na komona keno to lingi to kota sikoyo na mama na guerre. Alors ceux qui nyonso tamboli boyi. Vous allez voir que 2023 tu commenter. Mais yango de biso to soutenir. 2023 tu commenter ba ko senga élection mbangu pour moyibi wana nyo c'est nini esila. C'est ce que nous prions makamone koma bango. Lelo boye combat monsieur Koti na kati kaka ya gouvernement kuna. Ndeko Bemba Katumbi na Modeste Bahati. Bango balobi na 2023 faut bazala ba candidat. Kasi ndeko Tshilombo balobi boye. Union salité ezali vision nanga. Mutu nyonso asadere na vision nanga il faut na 2023 à soutenir. Bon. Si ko ekomi na kande ko Bemba et asiliki. Ekomi na kande ko Bahati alingité. Ekomi na kande ko Katumbi alingité. Baye ko sala kopo moko boye na kati na bango réunion oyo ekokwisa bango nyonso po bazala so ba candidat na 2023 te. Babimiseli ndeko Bemba likambo ya subordination de témoin. Babimiseli ndeko Katumbi balobi na ye mutu faut azala 100% congolais. Et yako coïncide ndeko Katumbi aza 100% aza 50%. Et puis si passe et puis si panique. Lobby tango na koleka na monaki bato Katumbi na balabala ba ko telemela likambo wana mais c'est toujours en retard. Et puis ba ko loba nini esengeli tozonga na ngambu ya lamuka parce que kuna ko simbate. Alors l'aigle supérieur azaki mayele ndeko moko mukolomo ka benga tunanga pona nini bosali na di collège de président na kati ya lamuka. Na loba na ye minito yo lesel nzeta mali na Congo etikala ezaka kala muka. Ba oyo nyonso bakokende kuna bakozonga ka wapi na lamuka. Alors lokola le commandant suprême, le chef de l'État, le garant de la nation, le président élu Martin Fayulu ayebaki yango abengaki molinga mina ye Adolphe Muzito basala collège de président lamuka etikala na président Mibale. Ba oyo nyonso bakoyaka wana bakotikala ka na sima. Pour le moment soki ndeko Katumbi aye akozala lokola mutu nyonso. Loko ndeko Bemba soki aye akozala lokola mutu nyonso. Et puis ndenge na koloba na yo boye yeba bien que lelo boye nde toza awa. Na tozwi déjà lettre ya ndeko Matata Ponyo asengi na biso asadere na kati ya lamuka. Te wala tokolinga te po photo banga bango. Tokolinga yango te yango tokozela samedi tokoloba na président que non ba très nyonso ba ibana Kabila. Mwana mboka yo so kelela na lokamno mena na yebisa OK.
est-ce que yebi ke Obélix auto ko bengele Obélix yebi yeti outi wana Obélix a se multiplier la bato peut perdre po baye ba ko ya ko infiltrer biso to comme le à partir des masses to ba ko s'identifier te jour to ko linga to ke lo sala makamna biso to surtout ke bandeko to zaki na bango bakimi alors faut to sala attention na peuple congolais lisu likolo ya lisu ndenge to lobaka pour la ko veiller la makambo oyo alors to permettre te ba désir ba tebele on se comprend pas baté bato wana Obélix wala to yebi de mission la bilo to lobi ko ne ko simbate ko bala makanisi la bandeko wana uti ko loba wana to yebi ke ba ko ya na mission oyebi tango ndeko Kabila akei ko sala likita na bango ya bandoki na ndeko Chilombo et monique RVC Kabila linga tinda bato na ba côté nyonso po akende ko yeba qu'est-ce qui se passe. L'arrivée de Katumbi à l'Union Salité, c'était l'émission de Kabila. Parce que selon les accords, oyokaki ke non, mikolo bilekaki, balobaki ke ndeko Katumbi a cause la candidat FCC en 2023. Si koyo tango aye, ndeko Chilombo comprendre bango na bato na yango ba beke bora bongo. Il est obligé à fuka maliboso a Martin Fayulu, à senga bolimbisi liboso a Martin Fayulu parce que makambo salaki ezaki angote. Tango Martin Fayulu engagé bango na combat ya peuple congolais, ndeko Katumbi na ndeko Bemba bakanisa ke côté bakoki kuna makambo ko bonga. Oh, na mayela président élu Martin Fayulu baka na bango tango bazaka na Genève. Bo pesinga irresponsabilité en tant que président de la République. Nazali mutu moko ba ko benga porte-parole à peuple congolais. Na ko sala mbula mibale na bokonzi na ngai. Mbula mibale wana na je vais me battre pour na ko sisa sanction de ko Bemba et ko sisa makambu nyonso bayi politique bazawana na sima mbula mibale mutu nyonso azana makasi azana makoki akopesa candidature ko nini akopesa oyo peuple akolinga ye wana ndi akozala président biso ni kozala sima na ye ande ko Katumbi na oyoka kande ko Chilombo lobaka ke au Congo le changement s'appelle Martin Fayulu nzoka ndazaka ndoki na kati ya bana nzambi wana totiki yango lelo ndenge tozali awa makambu euti kobima ya président ya Tanzanie John Magufuli mama nanga yango makambo ngo na koloba soki na bimisi ba vérité et ko yo il faut le parce que c'est les belé na yo kundoli le susu ya Angola soki ya Rwanda bibi ngade makambo na nepesa ngamwa ko banga mwa mokembe na esengo bo yo ka ba découverte lokola déjà tondima na biso ko kufa to ndima to boya to banga soko polate John Magufuli selon makambo o etamboli ndeko Chilombo akendaki pona ko rendre hommage parmi tous les présidents africains bakendaki na kati ya Tanzanie na ville o bakundaki le nom m'échappe un peu ville o ba préparer ki po bakunda John Magufuli Chilombo akotaki te babengana ki voilà mbongo je te dis la vérité moto ba yambie to moni na ba cérémonie wana kidi akopesa to meeting to ni ezali montage ndeko Chilombo akomaki na kati ya capitale mais na province na ville o bakokunda président ya Tanzanie akotaki te on l'avait chassé. Il y avait des raisons. Il y avait des raisons. Il y a liboso balobi na ye. Parmi bato basala qui assassiné à John Magufuli Chilombo azana kati. Dede parmi ba président nyoso bakesala bake rendre hommage à ndeko John Magufuli mutu ake na population ebele za Chilombo mutu akokina 400 personnes. 400 personnes ok ko rendre moninga ye hommage. Aussi ota bamboka la Covid. Yango makambo ya kotambo libeli ami bale balobi na ye John Magufuli ndenga zawana lelo bakobenga ye héros national parce que akufeli population na ye John Magufuli asalaki ba voyage te oya sali lebele wana des résultats te balobi ya une différence entre le président tanzanien et le président de la RDC mais ce qu'on a c'est là qui 3 jours pourquoi ce qui va critiquer bon bas asalaki 3 jours pour na kolakisa ke non na ke kaka matanga yo yebi azakane lokola ambiance moko boniti ya kozo mbongo lokola kinda na chaîne batu ake basali bambiance kuna basali makamyo soki sili kozonga na ye na kata base na ngai oyebi ke Chilombo babamba mabanga na yebite soko soki message wana soki message nazaki wana na pesi ordre abe ale attaquer bazu mabanga ba JR bazo le kambi bo soki osami bali bobeta masasi tinde baloka ki wana soni pe aotambola malemba kanske bato babetele maboko era yeko koma wana na pesi modo dele milole bandi ndoki ya mabangi bandi tinde bayaki wana basali mwa bakaluma makambo esili ya mibale na ingana loba ezali likambo ya makambo oyo négociation eza koleka entre armée congolaise na armée rwandaise mama na likambo yango alandela lobaki oloba ndeko ezali nini métissage wana pourquoi ndeko Chilombo
eza pasi maman nanga eza pasi bon autrement ko ça les athées ezali po photo bengana yango na koloba na tolobi na yeboyi tozo zelaka iloko wana salama soki eloko wana salami vous allez voir le soulèvement populaire na kati ya République démocratique du Congo Dédé bakangi ba diaspora mibale ba uti Londres eza koko invisible na koko nani na Congo na koko jina o baza déjà libéré mais baza la résidence surveillée ndé yango baza na résidence surveillée ndeko jina na ndeko invisible bali ba congolais ezali na mibeko eza ko permettre que tout congolais a droit de retourner à son pays mais oui mais likambo komona ya boyi komona bandeko na biso ba congolais ba uti libanda ba kozonga na kati ya mboka yo tinda service ya renseignement bakanga bango et puis batie bango na sika moko boye non ça c'est quoi yango na salaki message wana lobi na lobaki na ndeko Chilombo d'ici samedi batona bazala libéré pe baza libéré baza ma libéré pena solo te baza libéré pena solo te parce que baza na résidence surveillée mutu soki aza na résidence surveillée c'est que aza na liberté ok tosengi na ye abapesa bango libération totale tomona bango batambola tomona bango baleka na démission que non toza libéré soki tozwi yango te nous préparons le samedi tozokutana na président Élu Martin Fayulu pour la rencontre italienne à 70% na ye le lundi matin tout le monde on sera dans la rue tokozana balabala toko déclarer toko sala soulèvement il y aura le commencement de la guerre dans notre pays et loko tozo préparer pour le moment ezango wana yango na sengi na bandeko nyonso ba diaspora ba libanda bandeko na bobangelo côté ngakutu na kolinga bokita awa na yoka ketilo makangi su mutu moko et puis Dédé soki boza na posa koya boyebisaka biso c'est ça surtout c'est ça boyaka na kobata mate wana nde boko pesa tilo makasi boyebisaka biso c'est ça boye boza na programme koya boyebisa biso que non jour te na osali na koya après biso tokoyeba soki okiti qu'est-ce qu'on va faire totala mutu azokanga batu kombo na ye nani vraiment mais est-ce que to sa charger na ye na sengi na bino bandeko nanga boza libanda mboka soki oza na posa koya na mboka Congo eza mboka na yo kobanga mutu te tout on est congolais tu as droit ya kokota na mboka na yo oya ko visiter ba parents oya ko visiter ba famille oya ko visiter mabota ko bange loko te pona likokanga bandeko jina pona kokanga bandeko invisible akozane libéré to pesi ndeko tilo mo 48 heures soki to moni bato na libanda te lendi na tongo biso to na balabala to ko sala mama na massacre poto ebisa que non Tilo n'est pas le président de ce pays alingi a démoralisé ba diaspora ba ko soutenir le combat peuple congolais. C'est ça son mission. Tu es déjà maman. Moi je suis un politicien. Toyebi nani idée ande ko Chilombo. Azana posa a démoraliser, a décourager bande ko na biso ba congolais ba libanda o ba ko soutenir le combat. Ba yoka ke non, yoka ba o ba kenda ki liboso, ba kangi bango, c'est que biso moyen to pesa makasi susu, ezate sukte ba bandola de la biso. Wane ko simbate, ezalo kutana yi. À sentir déjà que non, arrestation de Kojina, nan de invisible et pèse déjà chaudé. Yango to sengi na ye, lelo, lobby, ti suka samedi. So qui net que Koko Jina na Koko invisible abimité, beaucoup yoka sango que non, ngai na bimisi population na balabala pour la déclaration à Batouana. Et puis comme na balabala wana et kozalate que non, ya koloba na munoko. Toko sala o esengeli pour na biso et puis beaucoup pesa beaucoup benga biso beaucoup loba que non, maloba no ekokisamaki ezalaki ya solo. Ndeko moko atuni ngai pona likambo ya Rwanda. Na lobi na bango ambassade ya Rwanda wana bobangela ngoti. Vincent Kareka nano abimaka sute. Abimaka te. Asala sous déplacement te seka zo banga biso. Na yebisa ki bino ke toko sala sous marché te, toko sala sitinité. Il y a des choses obiso tozo bongisa, des stratégies tozo bongisa pona kokwesa ambassade ya Rwanda wana. Bozala kimia. Ngai ndenge bomoninga nde bokolanda nga bandeko na ngai bisika nyoso bokolanda ngai. Makoki nde mutu ekozanga na lobaki na bandeko soki ezana mutu oyo akoloba ke non sale action balukelo même pays moko boyo ke vana pour dans un moment je suis prêt po boyebi ona na muke na sali ekomi ya kolandela ngai na lala pongi malamu te santé zonga te bongo na kosala gafu wana yango na senga ki soki ezana batu oyo ba commettre makambo nyonso na disponibilité balobi ke non yango yo soki kwei na koleka même na Congo Brazza bien na kokota na même Angola na kokota place na Kevanda
tende ko bomba likambo wana ngai ezosalanga pasi pamba te soko oyebi période moko ngai nazalaki na Congo central kokima ti la frontière ya bamboka misusu ezalaki mpola makambo oyo ntango tosalaki incendie ya kotumba komina ngaba biso toza kosenga bandeko langa toyebisaka bilo nous sommes prêts pour la révolution mais problème na biso ezali nini ezali ete tozangaka tokobianza tozosenga mpo ane tolobi mutu na mutaza na eloko nga nayebi makambo oyo soki bomonaka nga na ye aire moko na bimisi na télévision aire moko na limwisi ye parce que nayebi tolingi te ke tokufa bato basala détermination lolenge moko na biso soki bosungi nayebi soki il y a des gens oyo lelo Rwanda ko kweya tala buto mais tolingi surtout lo bakabote pamba te tozu déjà ba attention et bandeko langa ezokoma pasi mwana mboka bato belé na ye balobi ba moso ko te tozo banga te soka kwe lelo akufi lelo to perdre tala aussi to tikala ka les peuples gagneront toujours ce qu'on perd après ta ozaba kamikaze pour penza bo sali les kamba kamikaze ba telemi bo ki ba bou mais moyen na to construire lo kangonde ezangaka mwana mboka lelo oyo ba Rwandais bazalaka déjà na kati ya armée na biso ba Rwandais bazali mais ce qu'on tire bazui mokano ya kotombola bango po ete bato loso bamona ete armée congolaise ekomi métissage ndenge bato loso balobaka mistura na ba Rwandais eloko wana bandeko langa ba congolais tango bino boyoki yango bolobi nini bato balobala biso bino bakino boza bo te biso bakino toza makasi tozo lia te loko te mais tozo telema tozo de leçon d'insanité toza makasi et puis toza la capitale dans la France te la capitale ndeko langa nazo la muka pona za makasi soki te beto se tokenda bosungaka nde biso maboko ezalaka na ba branche ebele po tosala nini tokende nzete soki etelemeka gbu ezangi bitape ekozala malamu te soki mopepe ekoningana me misisi yali bitape bafololo ekobima nde makambo ekosala malamu mwana mboka Chilombo na bangolais Chilombo na ba Rwandais ogis ezali nini. Merci. Nako limbola nanu likambo ba Rwandais. Pona likambo ba Rwandais ya ine oyebi ke mwasa Chilombo za Rwandaise. Chilombo yemoko nanu ndinga za wana. Chilombo yemoko nda za za Rwandais. Ngo bombarder ce quoi. Yo banga suni. So Zavalola. Chilombo nanu ndinga za za Rwandais. Lelo ndenge toza boyi a libéré déjà 552 000 km² ya est et comme mabila Rwanda. Dede kati ya Bukavu lelo na Bukavu lelo et comme Rwanda azolamba madesu na Rwanda akoluka pilipili na Congo. Pourquoi? Parce que pont izaka ya 30 mètres au Chilombo cheli bango passerelle. Soki okomi na kati ya Bukavu ba comptoir nyonso ezana na kati ya Bukavu eza ba Congolais te eza ba Rwandais. Ba ko ya ndenge nini azui Congolais moko boy bapesi mbongo batindi na France batindi Afrique du Sud batindi pays moko boy ki vendre batiko sala société wana to comptoir wana na komba Congolais. Mais soko tali na renseignement mutu aza wana colonel to capitaine Rwandais. Soko ke wana okomona baru bara bari baburunde batondi kuna ebele ako kosa biso wana to ko sala renseignement mama nanga tayo moko abangi te azo banga Chilombo ndinga za nazo banga ya liboso président Martin Fayulu lobaki na ye avant qu'il y ait une semaine de Chilombo azongi sa classe azongi sa te azongisi aye koloba non tozo sala recensement tolobi pas question asali yango aye non tozo pesa vaccin na leka na émission na loba soki olingi okunda ba médecin na yo tinda bango ba ko tinda bango wala za asali yango te awa linga sala glissement tolobi na ye soki erreur yo komona abangi yango ye wana 5 élections nyonso wana to comprendre déjà faiblesse na ye. Chilombo azaka Rwandais wana na yibisaka mikolo nyonso ke Chilombo mama na ye mama e Chilombo wana azaka Rwandaise fo yeba yango. Soki toke na beretail na bandi ko betela yo masolo meme mwasa Chilombo wana ko donc ekobi makambo ebele ekobi makambo ebele lisusu te bomba. Merci beaucoup. Yo moto banga na ngana banga na ngate. Te toko banga te toko batela yo na lwa ngo ngabitumba pesa makasi. Yango na lobi na bandeko nanga ke non makambo ya négociation entre Rwanda na Congo ekosimba te. Ezali mayele ya ndeko Chilombo azana posa parti ya Congo ebele kota Rwanda. Robert wako comme premier ministre. Robert wako comme premier ministre. Bandeko sekele zali
Premier ministre de la République démocratique du Congo, bande quoi laisser comprendre. Oui. Félix Alingene. Mon mboka ko bala. Nzokande ezaki mayele. Donc ezaki ni kokota sama wana lokonde. Ezaki je. Bamona ke sama lokonde akoko makambu te. Bakosengela ye démission. Tango bakosenga démission, babengi Azaras. Akomi premier ministre. Tango akokoma premier ministre, yende muta kosala makambu pour que esti pays ezala libéré. Yango oza mwana makambo kosala oza mwana oza mpuku to kokelo mawa mais lokolo laksi ke no yo muto zali okomona bakolo kongo nde bazali amen yango tolobi boye tozo sala siko système nyonso eza koloba siko na télévision parce que bato ebele bakomi kozoma yele à partir maloba na biso lelo ide pesa komi kosala soki ayoki biso tolobi azui amemi yango na base na ye bazui bakepesa ye chilombo makomi kozoma yele yango to sala siko yo j'ai des fourmis c'est nassé aya sutuka boye déjà nzete sali ekweyi yango tolobaki na tolobi na bango boye Azaras Lubero akoleka premier d'ailleurs gouvernement ne kobimate ekobimate yo lobaki yango déjà lobaki tila gouvernement ekobimate mama nanga gouvernement ekobimate et puis soki to komi le 6 avril et que gouvernement ebimite abu pia to se to ebisi la siko to kosenga élection anti oyo mwana mboka Martin Fayulu lobaki sombele suka bisanga le 6 avril bokangaka oyo mwana mboka Martin Fayulu lobaki mukolo kimbangu akokokisa un siècle na mabele eza mukolo au peuple akozala libéré lokolo eza maloba o ndeko mokonzi na biso mukimbangu atikela biso donc le 6 avril eza sombele suka bisanga le 6 avril vraiment bandeko na ngai bino bokolanda biso vraiment bo soutenir biso ba prière à moya parce que kozala vraiment ya kotela est de notre pays et kozala ngwaku mukolo wana ba Rwanda bakotika Congo ba Burundi bakotika Congo ba Uganda bakotika Congo ba Tanzanie bakotika mutu nyosa za mopaya akotika Congo pe akosala nini parce que c'est la journée de la prophétie de papa Simon Kimbangu oyo akufela mabele na biso pe oyo aloba na biso que au nom de Kimbangu la RDC sera libérée et kozala mukolo ya le 6 avril soki kaka est dépassé pas Abu Pia et puis akobimisa ngote pourquoi mbuto botela kati ndeko katumbi alobi ministère ya mina ministère ya portefeuille ekende wapi na est base bandimaki siko bandeko ngaye siko bandeko IDPS balingi te babotola bazwa mini wana bazongisa ngo na katanga po baye bango sutuna bango ezali soki bango bazwi mini wana ba récupérer déjà minéraux eza kuna pe koma na ngambu na bango siko eye kokoma epande ko Kabila esimbité lelo province akatanga moko wana azwi 12 postes à ministère 12 province akatanga pamba oye kozwa Kabila ye moko aye kozwa 9 ministères ça déjà 21 ya kozwa babemba ya kozwa Frank Diongo ya kozwa Pusi Mabilu ya kozwa bato wana nyonso ye moko Chilombo 4 postes à ministère 4 pamba ba bise kozwa ye moko ndeko Chilombo 4 postes à ministère après ya oyo ba biso ke non Fati Beton non Fati aza beton te aza bidon Chilombo bidon a eloko te yango tolobi na bandeko na biso awa ndenge makambo komi boye bo préparer que non 2023 tokokoma na biso te mwana mboka na bateli yo to sukisa na biso lelo pamba te boluki yo ezali makasi bande ko ba mvulwa ngate na lingaki abimisa pema toloba makambo o ngana ye pamba te kolo nango ezalaki bongo ye ngai pe lokola na yoka ki na lingaki ya komebango mais loko toza ko bangela ezali nene to lingite to exposer na ba danger pamba te pasi na biso kozala soki bwana moko oyo akotomba mako cha moto to soutenir ye kasi na mabete TV ezalaka pembele ya mini mibale excès na ye koleka bosolo oyo yako yako bimisela bino danger kozongela ye lo biso ka monane te biso nyonso tokocha maboko na moto alors toboyi tocha maboko na moto tozonga maboko pamba po eza Kongo la biso to bonde tomba maloba na oya suka maloba na nga suka téléphone na bato ba kosunga o bato mabete s'il vous plaît soko moni appelle mi balé déranger ou bloquer bato ya malamu merci maman maloba na nga suka na pesi bandeko nyonso bisika bokola na biso matondi et puis na pesi maman Océan oyo apesa nga confiance mingi pona leka na émission na koloba busolo yebi baza ebelete bato belé baza ba chaîne mais ba ko benga biso te ba ko banga po ba yebi ke so to bengi akopanza ba vérité mais ndeko mwasi akokanga motema akoma mobali po to bonane bitumba oyo vraiment na pesa ka yo pe merci mingi mama na ngai pe na pesi bandeko nyonso bakolanda nga libanda mbote na sengi soutien na bino vraiment pour le moment moi ici quand avandaka bato nyonso ba yebi yango e bangi sanga na kolala su wana te sikoyo mwa mbeto mwa lipapa mwa chemise na lata kana ko tshela ngo wapi vraiment yango ba oyo bakolinga ko benga ngai na pesi bino numéro ya téléphone na ngai
ils ont plus 243 82 95 76 227 plus 243 82 95 76 227 Namoulaï plus 243 82 95 76 227 wana eza numéro nangai ya bino ndeko mobundeli mboka oyo tokobunda bitumba pe na pesi bino mbote na ba onyo so bakolanda biso na mikili ya poto pe na kati ya mboka matondo mingi na pesi bino botondi. Merci ndeko langai, rendez-vous makasi kozala bongo samedi bande ko balandi soko zoki biso la katikati tozala ki bongo na mobundeli ye ekolo Congo moto oyo asala président Eli Chipoyi coordonnateur ya place de résistance na Masina vraiment yende azalina moi mingi ya koloba la peuple kasi to ko kata ye moke pambate azali penza la boluka makasi na ibande ko langai mama Celestine Natalio mama Celestine lokale mela la talio équipe pour la te bande ko langa obosungaka en tout cas soki to sali ndenge to salaka papa Désiré Botuna na mama Elisabeth na Australie soko salika ndenge salaka mama Océan mwandeko ndambo moi esika ya ndeko obatama ekozala malamu pamba tele ebisio ezali nde bitumbo to ko bunda bako ngaba kata moi bato oya moi makasi po mingi bako banga meye acha moto. Merci encore une fois na yo penza bande ko to komi na biso la suka émission ya mokolo mo lelo bota la bino moko ndenge Kongo ekei kasi biso to lobi boye kozela te polo biolo baete ozalaki la bolingwa mboka le Congo c'est le moment ya kolakisa na yebisaki bino le 6 avril tokotala este poto lo baliloba moko pour la libération ya mboka nini to préparer entraînement yango wana président Martin Fayulu Madidi président de la République démocratique du Congo élu avec 62% au Katariban il y a fin de toutes choses ndenge na lobaka yo moto rotikala talasima ozonga moto. Merci encore une fois l'équipe technique lik makanaki na Autriche oeza misala maboko nao tozozela biloba mama ya moto mojali ba mama na biso partout bozali mama Celestine ndeka ko salaka bandeko langa ndeka to salaka soki komeli ndeko en tout cas la zo ebisa bilo c'est urgent et ko sala ye malamu to ka lobi te gazate poto bana ko tinda oyo ko songa te metango azali asepela peke la zo bundela mboka langa ba congolais ba patriote ba osunganga. Merci encore une fois na ba programme tangola no bondi ya botard de bono itela émission ko komela bilo mamour d'angola la mokita na Florence ya batondo bido et pourquoi pas aboule padra mokolo eloko oyo. Merci na yo Patrick Itumbili na South Africa wana talisimi sulanga pena ko belela autorité morale père des orphelins le mari de veuve ndeko la biso yeyo Patrick Tabou Pembele autorité morale vraiment soko sali na yebiki yo salaka la yo. Merci na apôtre Doudou Losambola et luta pour la bande ko la biso pe pour la babundeli nyonso ekolo Congo Guillaume Pinga na Cape Town ya nana pe Nana Lompinga pe merveille kitoko. Merci la Kabouya l'homme puissant na sima ya caméra on n'échange pas l'équipe qui gagne. Merci à notre coordonnateur d'Acosta Mondial El Campo Dieu n'aima jamais. Merci à Pape Joy directeur recherche et pourquoi pas mon ami de tous les temps Dieu ne le soit appelle vraiment na bengi mututu tango landi biso tindela ndeko ekosunga e po to yebi ete tango mosusu tango to ko kata riba po to yebi bakotinda tozala na biloko la biso la poche. Que Dieu vous bénisse. Bye.